Miriam Mokonzi, mama bima nano oloba soki plano eza ndenge nini. Miriam, soki makambo ezoleka, rando eningo bima, bongo ndenge yo bomba maka na CCE. Na makambo otu ezolinge ningisa internet na oyo ya banene ya kilo. Na oyo bamura bakoma proche ya neneya. Na ba Carmen Odia, na bato ya poto, na Glorolangia Boti, na Grastemo filme Simbi, na Ken Piana, na Janvier, kaka, guerre ya malili. Likambo nini ezoleka pana yo Miriam Mokonzi. Miriam, yo soki ozosala makambo na CC, obombama, koleka likelele, koleka mpuku. Yo funa compare yo na kanisa, na léopard te léopard te. Nyama musu azalaka tache lokola léopard, ye penza bomba makasi. Fo ezala wana, jaguar. Oui, yo bomba makalokola jaguar. Miriam, uzosala nini, plano eza nini? Bon, toko découvrir ango kaka. Oh, Rando ezoma pamboli. Rando kumbama, Rando elengi. Bote ba papa, ba mama, ba ndeko. Bote ba Rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka Rando na ba oyo balingaka Rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko babolingo. Rando oyo ekokende ndenge nini. Miriam Mokonzi likambo nini azo jouer rôle. Est-ce qu'azate azala te ndenge nini. Nani azongisaki Ken Piana aya kolobela Janvier. Miriam ite, Miriam azali na CC, ba telefone, ba code ezosalama. Miriam ye partout, international. Bon, international na Rando te, international na batu oyo bazo préparer quelque chose à mabe contre kaka mutu moko, Karine Mokonzi. Miriam na mokilio cible ne nani, biso nyoso toyebi, cible ne eza kaka moko, Karine Mokonzi. Grande puissance. Yango wana bandeko eloko tu ebando préparer. Rando nyonso ebando préparer. Likambu nyonso conflit contre Karine Mokonzi. Bozala sir Miriam aza toujours wana. Soko aza directement te aza indirectement. Soki pe indirectement aza te aza déjà na molimo. Ayaya, ndenge nene ya kelokela zoloba bongo, soko tuniye, bo solola na Miriam, agoloba ayebi ekoto te nanu ba sololite. Ça c'est vrai ou bien ce n'est pas vrai. Mais loko, eza sir, soki nene ya kelokela nana solola na Miriam te. Mais Miriam azanaye na molimo. Miriam Mokonzi, wesh. Te, tika, na bato bazwa kombwa Mokonzi. Oyo penza za pliteti. Asibla kaka leader. Miriam Mokonzi. Oza penza tembe. Oza teti. Donc dengo sibla Karine. Ogotika te. Mama nanga. Ondimo dépensaka koleka
mbongo ya crédit. Bandeko, Myriam ndenga zaka na crédit ya ndako, bokanisa teke par mois afutaka loko azana niongo 1000 euros. Non, afutaka 400 ou bien 600. Eliko loba, oya dépensaka, azo prépara dépensaka. To oya koki ko dépenser, bokeba ekokoleka prix ya ndako wana. Yango wana ndako wana bakobotola ngo kaka na banki. Po soki rando eye ebimi Karine Mokonzi azwi adversaire ata moko ube mibale ya makasi zala sir bozala sir Myriam Mokonzi champagne oyo bamela na Grace Mbisi na ndako ya Myriam Mokonzi wana ezala moke po amelaka champagne. Chaque action ya mabe, chaque mutabimaka na rando contre Karine, Myriam amelaka champagne. Bokanisa teke o bamela na Grace Mbisi ezalaki po basala spectacle. Non. Ezalaki deja wana. Lokola Grace Mbisi alela biloko elela na live. Alobaki na Myriam to bimisako pe na live bamona tozomela champagne ke nazalaki awa. Myriam patalaki za mabete Grace Mbisi azali adversaire ya makasi pona Karine Mokonzi alors tomela. Mais champagne amesana na yango. Ayaya, Myriam Mokonzi wet ndenga za wana bandeko. Surtout lokola azo po alandaka bien. En plus alandaka tina suka même public na silisi koloba. Na pesi chao ba chroniqueuse nanga ba pesi ba lobby na suka ya zelaka penza video kata potaka mosusu na kokoloba susu. Po makambu nanga ye penza yokaka ngo na detail na ndenge ya kosaka na te. Na yebi yango parce que ça komelanga mbale bele. Alors, yango wana Myriam Mokonzi ndenge azawana bandeko foko yeba Myriam. Azaya ko prepare kaka kote Ken Piana te. Botala soki azozongisa Ken Piana na plateau aya koloba lisusu elakisi Ken Piana zwaki vrai mbongo. Alors sikoyo awa neneya boyokaki bino moko intina repete makambo alobaki. Pa Myriam Mokonzi amelaki penza champagne pa langwe 21h akomisaki yango tina 1h du matin ndule na ndule. Alors sikoyo ye aza mayele mingi ayebi ke soka tindeli nene ya mbongo ya kokabela nene ya kobude akotindela nani me serija na ye serija nene ya nani mura. Siko tango akotinda na mura akoloba bokabula na Carmen Odia po akolinga pete atinda direct na Carmen Odia. Soki sa tindela Carmen Odia wana kotinda direct. Mais soki nano atinda te ou bien tinda pa ya mutu bapesa Carmen Odia turo pe akosala kaka ndenge moko. Akotinda ekomi pa mura bapesi Carmen Odia. Po foko yeba awa janvier ye mutazala okende Western Union ye mutazalaki base ya Myriam Mokonzi toloba kaka azalaki administrateur. Bien sûr azalaki soda na ye mazalaki susu administrateur oyo aretiraka mbongo pa futi bato. Sikoyo ata bino moko ata na lobi te bino nyonso boyebi bo vote administrateur sika pona Myriam Mokonzi boyebi deja akotia Ken Piana te. Ken Piana tanga okangango un jour akosalela yango émission pe Ken Piana aza mutu Myriam apesaki basekra bongo te. Akopesa sikoyo na mura nde mutu akokabula na bato presque nyonso. Sikoyo Ken
azawana abondozo kaka ya yemoko direct to ya bato ken akozwa po ba défendaka Myriam. Bon ndengeza donc Myriam à part Cynthia Kapash Demer Nyangi Ken Piana bango apesaka bango direct. Sikoyo pona kopesa bato mususu na bato ya sika administrateur ya sika oyo ya confiance oyo nana trahir te eza Moura de la presse. Bandeko Myriam aza mayele aza lokuta te. Non, aza lokuta maza zoba te, aza mayele. Parce que Myriam asalaka makambo avec calcul ya kosakana te. Na net Moura nano trahir te, nano abalukila moto te. Moura à part Myriam banda nano abalukila moto te. Alingaki ne bandeli ko balukila Midala Taylor na video moko a freiner ye moko a comprendre eza bongo te fona zwa idéologie ya ko balukila moto te. Alors Moura pas Myriam Mokonzi, oui azali vraiment élément administrateur moko fiable ya confiance mon confia ya Myriam Mokonzi. Yango Myriam bisika za azomela champagne na makambo ezoleka ya nene ya kelokelo na Karine parce que Myriam ayebi masolo ya nene ya kelokelo soki bazako vivre ndenge nini na Karine selo Karine bobosa na te. Myriam Mokonzi azala yaya ya Karine ti lelo pana ye aza yaya ya Karine. Alors asolola mingi atuna question nyonso ya mutu aza pene ya Karine Mokonzi pe Karine Mokonzi lokola zwaki ye pe grande sœur aloba boyebi pe Karine Mokonzi soka zotonga atonga kapenza bongo Myriam Mokonzi tango aregistraka aregistraka koleka enregistré koleka ba telefone na bino sikoya zanango. Alors bakisa sus kokosa na ye tango akolamba ngo akotisi lokuta ndenge bino botutaka pondu otie bo Belgique otie soki banini na kosa bino te akolamba ngo kitoko. Myriam Mokonzi azobina soki bomoni kaka likolo nango nde makambo asali azokumisa mutu makasi boyeba Myriam Mokonzi yepa azokumisa makasi 14 fois oleka ndenge eza na page ya likolo nango nde makambo na kanisa boyoki ata na ba telefone ata na bemission. Myriam na ba Freddy Vegas asololaki ba Freda donc aumi sakate wana boyokaki ya likolo me ya se ebongi boyoka te d'avance ata boluki boyoka ya bomba maka lokola Jaguar. Boyebi nyama wana Jaguar tango atakaka kaka majorité mbalebele kaka na mutu. Soko moni Jaguar atake mutu na loboko yeba asiblaki mutu wana bouger mbala moko munoko na eke na loboko me yakangaka mingi mutu apasulaka cerveau yango wana Myriam ndenge aza wana ye asiblaka kaka leader mama YouTube icône autorité morale Karine Mokonzi. Mokonzi akotikala na komba Mokonzi ya lingi na mokili oyo ezala nani bino bokanisi nani? Arma Mokonzi, Tania Mokonzi? Non, même Igi Mokonzi bayemba ye yeti Mokonzi oboko yeba na mondo yo ezakaka moko Myriam Mokonzi. Wesh. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Amour na zana, chaîne de chaque topo, il y a boss na JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, bafa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Amour na zana, chaîne de chaque topo, il y a boss na JP Kiama, ta et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.